Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Allô, bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga maman Elianitu na pesu no ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga, est-ce que boza malamu? Ba bino maman Elianitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telakimia ezali. Voilà bandeko. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Elianitu. Obo separa maman Elianitu, obo bolinga ba émission ya maman Elianitu, ba bolinga ba émission culinaire, ba bolinga ma solo, peu importe. Nalobi merci. Ceux en bas nous bosso kuta na ngala ko senga no s'abonner na Elianitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission ya sika kota na kati ya chaîne na biso. Na yeto sola muke na kanisa momoni ke naza libanda pe malile lobinga ye ya on na yeto sola muke. Pourquoi na yeto sola muke? Pour awa to sola ka de tout et de rien du vrai du vécu du quotidien on kam to sola na kati ya chaîne na biso. Alors, lelo tozo solo la boy. Eza ndeko moko oya benginga po ebisanga ka neto mesana ko solo la ke maman Elianitu na sala makasi na bengisa frère na ngai na poto ndeko moko ya mwasi na sala makasi mondenge malili ezali tango tozo vanda na mboka poto toyebi ete poto ezali mboka 4 saisons ezalaka na malili ezalaka na mupepe ezalaka na moyi ezalaka na boye donc soko vanda na mboka mundele il faut to mesana ka na mboka mundele ngo ndenge ezali. Abi maman na se sacrifier makasi pona beng sa frère na ngai na poto pona moneka mwana mama na beng sa mwana mama na beng sa mwana mama na poto ya basi bazali menga ba kite na linga tellement frère na nga na beng sa frère na nga aya na poto tozala na frère na ngai maman Eliane frère na ngai na poto na bengi se na salima fort nenka penza biso basi tozaka déterminé. Moi soko azo bunda pona likambo za déterminé il faut eloko ya lingi na sala vraiment makasi mama Nitu pona bengisa ndeko nanga aya na poto ndeko nanga mobali aya na poto ko ndeko nanga mobali aya na poto na lakisi poto ndenge ezalaka nazo tambola na comme si na tambola ndeko mwasi ko moni bazoka metro aw moni basala ka boye ndeko nanga pa se retrouver na baninga na ko se retrouver na baninga na abandi pe ko tambola bandi pe ko bima kaka ndenge ezalaka. Première année na tika vana na ndaku na bi bon lokola ye nanu boye abonga mananu bien ameka nako abomsa nanu poso pende ezaka bana mibali pe lingaka mwa bazala mwa abi maman Elianitu na ebisio na vani na ndeko première année deuxième année na ebisi ndeko siko za deuxième année il faut obanda ko sala faut banda pe ko luka siko yo mbongo na yo moko neige koye zomona matiti ndenge eza etonami na neige il faut obanda koluka pe mbongo na yo moko sikoyo komi moma ya koluka mbongo na pese nano mukanda ya mobile na ngai abandi na kosala na yango abandi kosala 2 ans après baye kopesa ndeko nanga mobile mukanda na sepeli nga bia azu mukanda nenga azu mukanda boye sikoyo kobanda kosala nini kosala mbongo na ye moko tout ça alukata mo esika na ye akende kovanda po azu mukanda. Abi maman Nitu na vandi na ndeko nanga mobali na ndako nanga panda 5 ans mon frère 5 ans na vandi na ye na kati ya ndako akendaka musala
na senga ka epe lo roté o pesa boy moi mama langa ndiko nanga mobali frère nanga na senga ka pété o pesa boy nde bato baka pe na ndako te somba tape moi lipa somba ta moi un peu de lait somba ta moi boy pona ba neveu to pe pona ba nièce na sala yango te ngamu na sala makambo nanga nyoso na mona ka frère nanga alors mama ni to frère nanga bandini ngene frère nanga tango asazu mukanda bando sala musala ba camarade kili ba chéri et pai na bisenga bi papa mboko bakendaka nango boye te nengo zu mukanda na yo boye nengo komi ko sala boyo komi indépendante siko fo sala nini oluka esika na yo moko kende ko vanda lokolo so zu mukanda okokozwa chambre na yo obanda kofutela chambre après okosenga kaka ndenge ezalaka l'état aya kopesa yo kaka ndako mais pour un début maintenant na vandi na yo 5 ans il faut ozosko esika na yo moko kende ko vanda donc ba 4 et demi abi bazaka kota 5 ans il faut siko ozo esika na yo moko okende ko vanda mama Eliane frère nanga na kanisi kazu o aye esika alaki nga pe bien le biser ningo lobaki na zo esika na kende ko sa nini ko vanda na banda vie na kanisi frère nanga azu esika ki esika na ye moko boy na ibaka ke zo chambre po ba chambre za kanango bato ba partager na ba chambre frère nanga inzoka zo chambre te akenda nde kokota libala frère aki kokota libala ndenge zalaka ke na yo talo na place ngo zo vanda na mona place zo vanda pour faut quand même na ba place zo vanda o sero go yaka ka o yaka ko monde to zalaka na o yaka ka so za besoin nga mona bandoya yo bandoya ndenge nini nga fona pe kotala yo mkomsuna binge bona telefone na ki mwasa lobi na yabi bongo yo linga ka te po nini yo linga ye banga te po ni foye banga pourquoi linga ye banga te bobika nde basi bazalaka mobali o bomba kaka habite il faut ye banga bongo yo linga ye banga te po nini ko sone koti mwasa na mobali nde commence à comprendre bien frère na nga za boy c'est ka kota libala akota libala akota ki Mario azona ye esika ya ye moko te akota na ye ki Mario ameki ko sala enquête na baninga na ye ndenge zalaka ka babi oui ndenge azawana akoma na ye na mwasi mo boye ya mwa mukolo par rapport na ye akota libala avant na ye pa mwasi wana baninga pe bayebi se babi grande sœur oyebi ki vraiment trésor ndenge azana linga musala te trésor penza alinga musala te ndenge azawana asalaka te ote trésor asalaka na ye te trésor asalaka te trésor asalaka te avant na ne na ndaku soko avant na ye na ndaku mwasi kaka akendaka oloba mboka tobabenga momi na langage na bango momi kaka moto akendaka babulo me akendaka te moninga bi nga na si napesi déjà conseil trésor mboka oyo fo kotelema koluka trésor bogos aza na ye bien aza na ye mare na ye moko boye bakoma kofana na bango na mare na ye koma vana na ye na mare na ye yango moni alingaka te osala nini oyeba place azali alingaka te okende kuna bon eza nde boye oui eza nde boye aluki ndeko na ye ntango aluki ndeko na ye papa nga nabengisi yo na mboka oyo nabengisi yo na mboka eza mboka malili te eza mboka moi te nabengisi yo na mboka oyo ndeko na nga mbali yaka tovanda tokoma napesa mama esengo ke nabengiseli mwana poto et alors yo sikoyo lingo kendo sa musala to kendo kota na yo libala bandeko nzoka libala na kota keza libala liboso te camarade ya liso abime yaya yo kanisi ke libala o eza libala liboso trésor akoti te trésor banda bima pa na yo azaka ne bikota kota mabala ngo ndenge azaka soko alingi mwasi ke balingani moindre pépin simbi te allez bakaboni akia luki mususu moindre pépin bakaboni akia luki mususu donc via trésor yango wana avaka ne bongo yana leli abi mutunga na bengisi na poto nga pe na bimaki na hiver pona koluka mbongo na bimaki na saa mbula koluka mbongo na bimaki na saa moi koluka mbongo oyo comportement nini akamati abengi mama tala mwana na ondenga azawa akotaka ne mabala alingaka na ye musala te mwana asalaka te kokota libala c'est bien bon so okoti libala ebongo musala okosala pe te okokende pe musala te po koti libala même esika na okoti libala mais faut bimisaka pe mbongo te il faut bimisaka pe mbongo akolia oliko bimisa mbongo akolia te mpona nini oza bogos mobali mwasi mutu fasalela yo makambo nyonso mwasi azosalela yo po yo oza na yo bogos mwana mwasi alobi mama Eliane déception ifaka na bengisa ta mwana mwasi menga na habité na bengisa ndeko na nga mobali tellement na banda ko linga mwana biso na mobali na bengisi ye aya tozala ta na ye
mais tala déception na zo musala na yeni kokota ka mabala changer ka pasi lokola bilamba kozwa ndako ye moko azwa ta studio abanda kofutela kokaka te vi na ye koma kaka nini kokota ka mabala epai ya pasi. Trésor alinga musala te Trésor bikota kota mabala azanga lelo kubika ba bogos lelo akota so bayoka ntena mwasi abimi lobi akota mamele nde tozolo babwe. Ça fait déjà 10 ans 10 ans Trésor azana poto 10 ans mais Trésor ana vite Trésor azana mukanda na poche mais vie ya malonga azana ngote muta seli 10 ans na poto sans adresse fixe. Trésor azana adresse te Trésor azana ndaku te Trésor ka kokotaka mabala. Après Trésor Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Aïe poto, na 30 ans. Trésor, le loi a 40 ans. Est-ce que mouto 40 ans a bébé? Mouto 40 ans a moi na mouké? Papa ya 40 ans. Est-ce que a moi na mouké? Bandeko. Vie oyo. Balebi la vie appartient au courageux. Vie à Moutou. Ezara na maboko ya moko Moutou. Avenir à Moutou. Eza na maboko ya moko Moutou. Moutou soko lingo zala na vie à malamu. Okoza na vie à malamu. Parce que Nzambe, Moutou ka kopone la batu vite. Que yo zala pauvre, yo zala riche. Nzambe apone la batu bongo te. Pourquoi? Parce que Nzambe alinga abiso nyonso. Nzambe ya kate que yo zala pauvre, yo zala riche. Na profite. Ba riche, tout le monde ba riche. Baza batambongo. Parce que basala kamusala. Na Moutou na baka basala ke naza na besoin na mutambongo basala ka musala. Voilà pourquoi tout le monde qui a muto aza mutambongo et peu le kola musala mundela pesi biso opportunité que ce qu'on sale musala na yo pendant 8 heures on gagner autant ce qu'on sale ba heure supplémentaire on gagner un peu plus. Donc ce qu'on sale ba heure supplémentaire na yo on gagner un peu plus. Ce qu'on sale ba heure na yo ka normal on gagner moins on gagner ka ningo ko gagner. Alors le batu ba comme okanga batu bandoki lobi Trésor abandi ndenge ya na ya yebisinga bandi ya famille oyo ya famille mabe baokelanga motema mabe baokelanga motema pasi ndenge na ya mikili bango bayate. Trésor akomi ko blâmer bandeko batikala na Afrique ke baokelanga motema mabe yango aza ko progresser te yango aza ko avancer te. Papa yoko musala te yoko mokoti mabala o ko avancer ndenge nini ko progresser ndenge nini soki vi na yo olinga kokota mabala soki vi na yo olinga ko vana na ndako ya basi. Obime pas moi au côté pas moi obime pas moi au côté pas moi ce qui vu na yo za ndenge wana olingo kota kama bala na ndako basi. Pourquoi? Parce que ezana bato musu balinga facilité bana mibale bakenda kota mabala epa ya basi baza bato balinga facilité na ndenge ni ayebi ke ndenge zawa ndako za nango ya mwasi mutafuta ndako mwasi wasema kamiso mwasi alinge ya komi na loketu
ye armene comme loketo abi loketo kaka soki na nikuni awa na okanga ka mwasi misu so na nikuni na okanga ka mwasi misu. Voilà pourquoi bana mibali mingi ba progressaka te soki ami pesika na makambo ya basi ami pesika na basi aboyi musala alingi musala te. 10 ans na poto sans adresse, 10 ans vous en adresse te. Ok, ne ko renouveler mukanda lelo za adresse ya Saint-Denis. Ok, renouveler mukanda aux en adresse ya Aulnay. Ok, ko renouveler mukanda aux en adresse ya nini ya Vitry. Donc chaque fois ce que vous ne ko renouveler mukanda a changer kaka ba adresse fixe ezate. Ozo ko vivre quoi sans abri aussi longtemps que ozana mukanda na maboko. Mboko to baka soki mutazana mukanda tenda muna apasi. Mutoza mukanda na poto muna apasi te. Pona ni soki nzamba peso bonne santé kende musala luka musala soko ozo musala ozo sala atozo kota mabala le pire que trésor kota ka mabala masala kate azolia kaka semul ka mosa zo lamba awameneka ba Jack Daniel mosa zo somba mais ye moko trésor alingi musala te trésor comme ko sala fayi makambo akomi bandeko na ye baloki ye bayoki lezuwa po ba bengisa na poto nzoka ndeko na bi olina bengisa mwana mwasi na préféré que na bengisa mwana mobali leki na ngana linga ke mingi toza na leki na ana poto dango na ngep sabino bandeko ezana batu musuba kanganga baninga bandoki nzoka ndoki ya vina yo moko za ndoki ya vina yo pourquoi za ndoki ya vina yo po omoni malili boyebi te na oke musala te ngam na futa kana nganda kute na futa courant na futa keloko te na lali na ngai ozu Jack Daniel na yo omeli mwasa ke musala ta mwasa kozonga posa nzoto bino wana bosanini bokoyi na mbeto tongo etani mwasa sokoli ake musala donc ozu sala eloko te bambule tango kende kezonga sima te soko lelo za na 40 ans zo photo no tango za na 30 ans comparé na photo à 40 ans omona ke okoli okomona ke na 20 ans za boye na 25 ans na boye na 30 ans na na comme na 40 ans ko omona presque komi mukolo. Bon réveillez ba mémoire, réveillez-vous vous qui dormez. Bon réveillez, bon la mukana pongi, bon tika sentiment ya kotaka mabala. Mboko yo mundela pese mutu nyonso to opportunité soko ozaka na mukanda, ça y est c'est bon c'est fini. Soko ozaka na mukanda na yo c'est bon. Soko ozana na mukanda okende musala, okosala musala, okozanga mbongo te. Soko lingozo un peu beaucoup plus likola smiko kozwa. Il suffit que na makasi no yakosani yakosala musala. Ba fainéant. O balingi kosala musala te ba koma kokanga bato bandoki. O nga vina ngezo bonga te. O vina yo bonga te na poto lobazanga mukanda. Soki muto na poto azolela za na mukanda te boko ba c'est vrai za na mukanda ta sana mikanda bato. Mais muto za na mukanda na poto soko azolela nga vina ngezo bonga te. Vina ngezo eza soni makasi poko za na mukanda na maboko. Okokolela te soza mukanda na maboko kende musala sala musala ne banyoso ba osala elobi nango ya ngana banda ko bima na malili na okeluka mbongo nazo bima na se mbula na se moyi pona bengisa trésor mais trésor banda ye poto 10 ans et le côté 10 ans voilà moi comme na kina ngoto sola muke yango wana bandeko na ngai babela mona wa muntu wa mufa wa tele genre mukina kina auto partager na bino yango wana aza mato ya koyoka milinga soko milingi vina yo kozala bien soko milingi ko linga vina yo soko milingi te ko linga pe vina yo te pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku munanzamba ndibeshine bana betu bonne journée, bye bye.